Antonio Guterres alobi ya mitungisi na bozungi ya ba M23 na ekolo Congo Démocratique sima na bokuisami ya helicoptère bomemaki liwali ya basoda mwambe ya ONU. Molobeli ya kalaka mokonzi ya ONU ya sakoli ete bolukuluki bozali kosalima. Ministre Yankita ya ekolo Congo Démocratique akoisami lobi sima na bondimami ya motion ya censure na bakeli mibeko kama mibale na tuku sambo na mibale. Bapameli ekolo bambisi na Namibi kopesa bana kelasi baike bakendaki kobeta championnat interscolaire ya Yambo Mosolo pe Bomatintalo ya biloko. Washington ezali kolengeli masolo na bakambi bya Afrika na ntina ya koluka yano ya bayi Afrika na bitumba ya Russie na Ukraine. Toma ya Amerika na Union Africaine alobi ezali pe pona koluka yano na nkokoso yankita bitumba biebi memi na mokili. Bato koleka nkoto kama moko bakufi na COVID-19 na Afrique du Sud ruto bokono boye bobanda mibu mibale mileki elobi misala mitalaka bokono bopesanaka. Misala miango mikanisi ete motango moye mozali na nse ya solo.